Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Vous allez ver kolanda KNB News esengeli boyeba que chef de l'État a visité le site oyo ekoabrité ba jeu ya francophonie awa na Kinshasa kasi azali très mécontent kimoyibi eleki kimoyibi ya bakonzi ya ba ministre na ba DG o bazali kocha chef de l'État betaki loboko na mesa alobi les têtes vont tomber kimoyibi eleki na bakonzi ya Kinshasa esengeli boyeba que Daniel Safou azali député national élu ya Moamba azali na voie ya invalidation selon ma information ba pesibiso balobi azali exclu pour 3 mois à cause ba monumenté à bénéficier na eloko moko te. Ba discussion sur makamonaye topé na plénière ezali ko continuer bokolanda ba détail na édition ya lelo esengeli boyeba pe que cimetière ezaki esika ya mawa biso KNB to constater que na Kinshasa ekomi esika ya mayangani esika ya kokutana esika ya kolakisa ba griffe bilamba euti poto awa na Kinshasa bato bazesu na mawati na bamatanga bakomi nde kopesa na ba rendez-vous bozali bele ya kolanda KNB News nazali na esengo ya kopresenter bino yango mokolo ya lelo. Délégation militaire ya Angola bayaki formation en école stratégique ya défense ya République démocratique du Congo avec un partenaire idéologie ba Angolais bakoya kozwa formation awa na école militaire na biso makambu ezali kokende kitoko avec impact na idéologie. Visite oyo ezali ya ba officier angolais bayaki awa na République démocratique du Congo pona kokutana na général major Mamba Mubiai Augustin oyo azali commandant ya collège des hautes études paix stratégique ya défense délégation oyo eutaki Angola et pa ya général Jao Lino oyo azali directeur d'études pe ya formation ya état-major angolais kasi bayaki mingi pona kobeta lisolo na tina ndenge nini bakoki kotinda ba militaire awa na République démocratique du Congo po bazwa ba formation na lolenge oyo esengelami po awande na Afrique ezali République démocratique du Congo école oyo ezali na ba norme pe ezali kobimisa ba militaire na ba formation ya lolenge na lolenge pe na qualité ya malunga na yango ba solola kitoko pe bango ba kotinda kala mingi te délégation na bango baya kozwa formation awa na République démocratique du Congo. Chef de l'État a visité Kiba site ya francophonie kasikanda ezali makasi pambate ba site yango ekozala prêté tango ya ba jeu yango wana esengeli ba tête ekwe ya miyibi ba leki na gouvernement topé ba konzi ebele bazali na kati ya moyibi ya kosakana te yango wana chef de l'État beti loboko na mesa lobi ba tête il faut ekwe ya j'ai ya francophonie il faut salama avec impact na idéologie kasi batu mingi bazali kozwa occasion na pona kotoni sama benga na bango ba détail bolanda na reportage oyo. Banani oyo bazalaki pona commission ya batu oyo bazali kosala bisala pona basiti ya francophonie awa esengeli déjà ebanda na mois ya juillet déjà 9e jet ya francophonie esengeli ebanda kasi kino lelo oyo misala ezali kaka ko continuer oyo esengelaki déjà batu oyo bayebi kop oyo esengeli boyebelaka déjà po kala mingi te batu ebele bakokutana bongo na IGF pona mbongo oyo ya basiti ya francophonie kino lelo oyo misala ezali nanu kasi kala mingi te 9e jet ya francophonie esengeli ebanda awa na mois ya juillet selon batu oyo bazali kosala misala bayebisaka chef de l'État ke na fin ya mois ya juin oyo esengeli bapesa déjà baclé epai ya baorganisateur kasi mokolo ya mercredi 14 juin 2023 chef de l'État akiti bongo asignalaki ata mutu moko te ni ministre ya sport ni ngai premier ministre ni mutu ye moko kaka akiti wana ata labwe
nzokande misala ezali na yango nanue esengeli koyeba ete batu oyo nyonso tu bazali na kati ya dossier oyo chef de l'État a convoqué réunion moko pona bango bapesa ye d'explication kino lelo ndenge nini misala ezali kaka tandis que balobaki na fin ya mois ya juin nde esengeli misala nyonso tu esila kasi kino lelo oyo misala ezali nanu 2 semaines etikali po juin esila dossier oyo batu ebele soit bayebeli bakimi Kinshasa soit bazwi sort na bango tozali kotalela pe tozali kojimele. Oui. Dépôt ya ba candidature pour la députation nationale ezali kobanda le 26 juin oyo soki oyebi ke ozali candidat pour na ba élection oyo ezali koya minengelaka mikendelaka déjà ko déposer candidature na yo pamba te train eza moko soki ozwi retard yebaka ke okotela misu etali yo donc yebela r oyo balobi seni azali déjà prêt pour na ko recevoir pe ko traiter ba candidature na bino. Batu nyonso oyo bazali na ba ambition ya ko postuler na députation nationale et sengeli boye ba ete Seni a lancé déjà calendrier na ye ndenge kaka ba traitement pe ba réception ya ba candidature et kobanda bongo le 26 juin awa yo oyo obongamaki te ozalaki kotalela nanu na parti politique na yo to ozalaki kotalela ba moyen yeba ete le 26 ezali pembeni awa Seni abandi déjà koyamba ba candidature ya batu pe ko traiter ba dossier kasi esengeli koyeba ete na ba condition oyo Seni apesi esengeli ozala congolais de père et de mère esengeli ozala na âge ya 25 ans kino likolo pe esengeli ozala na yo na mwa titre moko oyo otangela déjà pe lisusu esengeli ozala ta na mwa expérience ya 5 ans oyo odirja ata club ya balabala ata association ya balabala ata ofandisaka réunion de famille esala 5 ans wana expérience na yo ezali ya kokonte epai ya Seni oyo nyonso tozalaki na idée kasi asala ata eloko moko te yebela déjà po réunion déjà na ba parti politique pe ba plateforme nyonso tout ya politique réunion ezali mokolo ya vendredi kuna na affaires étrangères nde batu nyonso esengeli bakutana kuna pona masolo etali ba candidature tena sop bandi lelo test oyo esalemaka pona bana ya 6e primaire Tony Mwaba ye moko ministre oyo atali makambo ya éducation a fungolaki yango to pe alansaki yango avec impact na idéologie. Deuxième édition, il y a test national pour la sélection, il y a orientation scolaire peu professionnelle. Et Zalaki lancé mon lelo jeudi 15 juin 2023. Excellence Tony Mwaba Zadi Oyo Azali ministre ya enseignement primaire secondaire peu technique. Et Zalaki Bongo na école Saint-Rita kuna na commune ya Mongafula Oyo. Et Sengeli Koyeba ete Ezali Bongo na 1 571 285 candidats oyo bazali ko participer na ba test oyo kasi misusu ba kei kosa na mwanda misusu bazali na Angola po na mwa ba désagrément et sengeli koyeba ete ba candidat misusu basali na ngambu ya Angola kuna na Luanda pe na Kabinda. Betesco azali ko continuer ko servir ba Congolais lata diangombe avec impact na idéologie ko liango na loso na kwanga to na fufu selon kaka ndenge olingi.
Coronavirus Oxford ezali coronavirus oyo eyebani Congo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele esa atela oyo déjà matungulu na kati yaza na matungulu na ye déjà na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koleki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout bacornebef oyo euti na Brésil cadeau signé Beltexco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobi. Festival africain d'arts martiaux Fadam Oesengele qui est Salima du 17 au 24 juin à Wana Kinshasa ezali bongo annulé ba condition ezali réunité kimoyibi oyo tozali ko décrier participer mawa bolanda ba détail na reportage oyo. Deuxième édition ya festival ya arts martiaux ezali na ngo lisusu te awa na Kinshasa po ezalaki prévu ebanda le 17 et suka le 24 juin jour ya concert ya Ferrego la Jésus de Niance kasi ba anile yango mokolo ya mercredi festival oyo ya arts martiaux ezali lisusu te awa na ville ya Kinshasa Jésus de Niance akobeta concert na ye na kimia nyonso tu po baye oyo nyonso baza bangunya balingaki batia kisongi po Fadam oyo esalema awa basambwa na bango Jésus de Niance apesi message oyo na bagolwa nyonso tu ya monde entier po événement eza kaka moko na date ya le 24 na stade de Martyrs Jésus de Niance. Bana Kini, Bana Bandal, Bana Lingwala, Bana Barumbu, Bana Kisenso, Bana Njili, Bana Bumbu, Bana Selembao, Bana Kitokimosi, le 24 juin toza wapi? Le 24 juin toza na stade de Martyrs. C'est-à-dire Gaulois et Gauloises nyonso partout ici Bozali. Tokutana na ba 8h porte fungwani. Bon. Tosadi mukolomba komona kindoki na bonzambe. Donc ba Gaulois na ba Gauloises partout na monde ici Bozali. Na yebi ke monde eza mobilisé. Paris, Bruxelles. Bino batu oyo bokanisaki ke concert ya Ferrego la ekobeta mate bobonga maka deja po oyo kabakunga bizorbi ekobi na mawana ndenge ya kosakana te eloba yemoko Jésus de Niance Ferrego la banda na États-Unis makambo alobaki yangoyo. Préparation et un match au compté éliminatoire entre RDC et Gabon. C'est que lobby na pourquoi RDC a betaki bongo na Uganda. Match qui bongo 1-0 kasi RDC a chaki di ya penalty. Si na ba match amical kaka système ya tindika chakal. Pas beaucoup d'élan de l'attaquant congolais. Na cadre ya ba préparative ya éliminatoire ya CAN 2023 nde ba Léopard ba betaki match ya amical na équipe ya Uganda. Théo Bongonda, une des qui a fonctionné, Théo Bongonda encore, ça sera une sortie de balle. Ba Léopard ba gagnaki 1-0. Bi oyo ezalaki marqué et pa ya Théo Bongonda. Na 25e minute kasi ezalaki bi ya penalty. Coup d'élan de l'attaquant congolais. Bongonda qui s'avance, contre-pied parfait pour l'ouverture du score à la 26. Makambo ya boezeli kitoko te kotala ba Léopard na ba mati ya Milka bazo gagner na penalty. Et bongo na championnat toko suka wapi? Penalty indique l'arbitre. Na tangu ya kala kokene kolela na cimetière ezalaki eloko ya pasi
kasi lelo kokende kokunda mutu ekomi lokola kermesse bato balelaka lisusu te baye kolakisa bagriffe na maneti ya sika balati na bilamba ya poto pasi pe mawa constat ya KNB na oyo ezali kolekana na Kinshasa bolanda reportage oyo. Kinshasa sans souci kaka ndenge bakinwa balobaka okufi olongwe oyo patikali aganye na ye nakala toyebaka place oyo babengi place oyo bayeka kotika bawei oyo babengi cimetière ezali place moko ya mawa tangu mutu azoniata makolo na ye na cimetière il faut aza na titidi ya mawa ezali place oyo mutu akoki kolia te na kati ya cimetière ezali place oyo mutu akoki komela te kasi kilelo na biso cimetière ekoma place oyo mutu aye kokuta na mobali na ye ekoma lieu de rencontre cimetière ekoma place oyo mutu azomela castel okotala ngamu mususu mutu azolia liboke na kwanga azobina na ye lokola kutu azali na kati ya bar yango toyebaka te awa na Kinshasa mawa ekenda wapi te eza mabe te ta mutu azobotama bato bazomela bo siko ta mutu akufa bato bamela te bakomela mutu soki abotami akufi abotami bosali fete bota mutu akufa siko bokoma na mawa bokota akenda bino boyebaka toyebaka te parfois bakenda kota bisengo eza pena mutu nanu te azonga ke o biso kote toke souffrir ngai kote nakendaki pasi yelinga boye te ndenge tobotamaka ndenge mpe tokufa ezaka bongo soki mutu akufi pe tosepela akufi atikeli biso place liwa ya mutu eza teke eza mabe mutu mususu nzambe alingi te afanda wana parfois akozwa makanisi ya mabe do ifa alongola ye liwa eza mabe te liwa eza liwa nzambe asala liwa asala kobotama toza tosepelaka soki mutu abotami bo na liwa pe ifa bosepela po bisika bato bakenda toyebi te donc côté bakenda eza na mutu azonga ke côté biso tokenda tomona passe ne mutu abotama tosali fete ya nini ya anniversaire na ye mutu pe akufi ifa kosepela mutu akufi alongwe bon komela na cimetière mususu eza bakutime mususu selo bato mususu nde basambelaka baokende te biso tolinga masanga te me komela permettre mutu nyonso bisika nyonso aza ifa amela ata na cimetière o likaya bameli nyonso tu bakomela eloko tobengi lokola cimetière esika ya mawa esika pe mutu akoki kosala ndako te bar te nini te wana nde leta nde mutu azotorise babiloko wana awa cimetière awa bar bosiko batango bazokunda mutu bazomela milango ntango nde babandi mpe kotomboka liso bitumba mpe ebandi lisusu kaka wana babetise ezopesa biso pasi soni oke matanga oli okende matanga numéro 1 donc ozopropose na elamba ya sika lokola bonane or oza na sango ya matanga oke zando sombi elamba na bongo ntango bozokunda kokunda kutu nanu te na butu nango na butu nde bambiance ebandi mawa eza su te bato nde bakozala na mawa mpenza ndeko oyo bokeeli wana bazalaka moke makasi la plupart libota akatie moko eza problème tout d'abord bato bazokende nano na matanga na nini eloko nini bazolata ya mwindo oyo babengaka nini kola bandeko baza wana babokilo bakolisa ebelebele mama na maneti atie lokola vitre ya volivona na miso biloko asone donc ça passe vraiment zo passe donc mutu soka kufi mutu azobule kaka nazokende balambela ngai nalia nabina et puis mutu akufeli bazosenga so transport tala degré mutu akufeli mutu azosenga transport bon ngana lingina kende mwana mere asere ngana lingina kende or yonde mutu ko participer na mawa ya muninga nde yo mutu ko bakisire mwa eloko po déjà bazana perte makasi babungisi mutu basomba masanga basomba isusu biloko ya kolia olia na transport mais ozana mawate ebaike mutu soka kufi bapesi sango na moto nyonso ayoki yango swati libota bana quartier banini bakoya bakoya wana la plupart bato basana mawa pona ndeko oyo akufi nakala nakala ba 1915 30 ti ba 40 tomati siko makambo eko changer
tango oyebi ke nonga na ke matango préparer ke no ke matanga zana susi wana oyo muninga oyo akufi okende limeme so okepe na mwa mabe zero opesi so pesate zande na susi nde ko mipesa na makambo ya buzoba te bitumba bangi komela babiloko moko ya tina oyo zo perdre yo nini mémoire. Bon, on attend wakala ezalaki bien parce que compassion ezalaki. Mais si on compassion ezali sous-souté comme kaka batu bazo landa loyenge bazo landa masse soki baninga basali boyo pozo landa osali yango donc souci wana ke mutu akufi ezali sous-souté. Et comme kaka batu bakende balakisa ke balati bien bamona bango ke bazalaki na matanga c'est ça. Donc compassion vraiment souci à moninga eza pesate. Bazongi sango balobela biloko wana po na kolakisa keza mabe. En plus lelo ba chaîne ba komi ko profiter na era matanga ba mela ba diamba ba masanga makasi tout ça et ndenge bazotambwisa ebembe pe respect eza lisusuté. Donc ce n'est pas bien eza sérieux te pour na culture na biso pe eza malamu te. Donc l'état a intervenir ba église ba salisa biso ba école po makambo wana ele po mutu akufi déjà boko bimisaye pour quelques minutes bo sali hommage bo sali quelques cérémonies pona ko la ndenge azalaki ko pesa historique na makambo ya salaki c'est tout. C'est pas nécessaire que batu balala lisusu libanda ko sala ba dépenses inutiles te. Makambu ya mwezali kitoko te kotala ndenge nini bawei oyo balali bazalaki lokola yo mutu oyo omesana koyaka cimetière pona kolakisa forme pe kobina kala cimetière koya komela koya kokutana mibali na bino na cimetière yebaka cimetière ezali place ya mawa un jour yo poko kufa batu misusu bakoya kosalela yo oyo yo po osalelaka bawei Kinshasa eleki partout. Oui. Jamais rata mboka bana TikTok ya lelo nini ezali kolekana kuna bolanda. Tom na suka kanbe mokolelo nazane esengo pambate vous allez continuer kolanda biso toujours avec impact na idéologie na ba plateforme na biso ce qui bokei bongo na YouTube ezali bongo KNB News obeti KNB News o s'abonner kuna OK na page Facebook na biso KNB News avec impact na idéologie kuna pe OK ko s'abonner okomona makambo nyonso oyo to diffuser la cabine bilingue siki jamais raté avec impact na idéologie bana TikTok peut to tika bangote beta KNB News kende ko follow kuna avec impact na idéologie au cause la informer na ba information ya bio ya solo ya sans tâche sans makiona lokuta a les raté buzz a to lukaka yangote kasi objectif na biso za la kaka ko informer bino ndeto mona lobby Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki